bonjour. Mbote na yo mona Congo Laurent Fabrice, mbote na bande konyo so bata Rolanda biso de partout. Et longue ezaka na ngambo na biso parce que tu cheka la mindu qui poto bundela mboka la biso Congo. Les peuples parlent. Ouais, les peuples parlent. Et on a rappelé na batunyo surtout que tu connais déjà vers la fin d'année et ça la que non opération Buka Mir Kota Iba Plasma Kota Krake Batu Kota Beta Mutu Masasi et on a interpellé bakonzi na biso ngonga yango bosa la permutation, c'est-à-dire na ba soda ou associate bozui ba policier ou peut-être ba gardera gouverneur de la ville bosa la permutation na peut-être quartier à Boadi ba o ba garder la population quartier à Boadi ba ke regarder Jantiningo Bila ou Jantiningo Bila ba ke regarder ba quartier la biswana parce que ngonga ekomi ya yiki déjà bandi donc ba changer ba permettre bango et là, on a arrêté que les policiers na biso basala musala bien. C'est-à-dire, pour nini, les ministres ba détournera mbongo à l'État, ba gouverneur, ba mandataire, motia oyoka mukolo moko teke no ba côté le gouverneur, ba côté le député. C'est-à-dire que non. Mon conseil peuple ndaza souverain. Pourquoi peuple a vivre l'insécurité mais bino bo vivre la sécurité. C'est-à-dire tout ça la permutation. Bon pesa biso za premier ministre. Tout ça permutation ba policier ou ba sécuriser batu na terre jaune. Batu terre jaune ba kero nini batu ba policier associé à terre jaune ba kero sécuriser premier ministre. Il y a premier ministre ba kiti kuna. Poto mekano otala mécanisme ni ba policier wana ba sala rapport que non bato mabe batendre premier ministre mais bazo ko atteindre souverain de nini bango nyoso na bazaka na mandat ya peuple alors c'est que basala maomnako c'est batinde la biso ba police yiki donc ba permettre bango pour la période c'est-à-dire so décembre l'équipe au côté janvier février to zone selbino ba police parce que plus on vit dans l'insécurité ngonga ba côté la rabiso ngonga ba bonga rabiso ngonga ba kansa le quoi que biso ba pesa rabiso ba soso et surtout nous avons rappelé déjà dans l'état soka rosala pour l'intérêt na biso peuple ba fonctionnaire ngonga ba mela bango ba soso mais criminel la kanti le quoi que non azwa ki soso ngonga ba mela bango ba prime mais bah ça c'est ma quantité le roi bas prime zoka rien il y a moi ce qu'on a interpellé bakonza encore une fois pour créer une exception batu bazo ba soso na bango batu bazo ba loso na bango ngonga ba policier ba konzi na bango ba mela bango ba ration na bango l'état tellement ce qui l'état télémité na okamo makasi parce que les bêta qui déjà. Merci beaucoup John Kabamba. Opération Toboyi distraction, qu'est-ce à dire ezanini Tobo la penda. En tout cas, opération Toboyi distraction ngolo bakeno na penazali soki naza mwasi naza pende mona mwasi no so naza mwana nande mona mwana yo tango kabela mwana yo film raté mais ndendo yo kabela nga pe mwana yo filmer ngai c'est ça distraction. Voilà pourquoi tu côté ici ba député à distraction na kati ya parlement nyo soto za distraction. Mais tant azala journaliste ba voter yo qui journaliste okanga monoko okende ko voter ba loi yo zongeli micro et ça distraction te mais c'est ça on va que zali non ça aventure et puis la message mais c'est qui ces journalistes là ba voter yo za qui journaliste okende na parlement parce qu'on le baki bien c'est-à-dire aux ana idée il y a moque qui est de liboso mais quand tu parles les mots zoni na yo comme journaliste et ça distraction totale il y a un moment où que tu fais réveiller population tout le monde a distraction. Imaginez-vous que tu votez ba député mais tous vivent dans l'insécurité ba délestage aussi la té il y a eau potable, il y a bien baza repé sa bisoté c'est-à-dire ba député to kota qui na parlement bazo nimba parce que bah yela kibiso sentiment c'est-à-dire aye ko kabolela ba mama maputa 15 maman kabolela ba maputa
Bamaputo ya teka ba 3000 fois 3000 francs na ba benga onini inzoulukable ya 3000 fois 3000 même ba caméra au surtout 3000 dollars pour la nuit au médiatiser yango mais 4000 francs ya pamba mais au film médiatisé distraction maman na yo tango kena ko pesa ye maputa wana est-ce que filma yo filma gite biso to kanise bango lokwa ke baza batu bakabaka baza homme du peuple ba oké ba lobela biso oh ezaki assassin ba yaki on a juste kaka pona nini bala kisabiso ezan sonde baza ba homme du peuple oh baza ba homme du peuple te bango yo atokoti bango par accident parce que ba tchaki caméra siko biso to lobi soko yo kabelanga longo la caméra ne boye ba so ba député ba ozonga la 2020 ba so combattre nga comme papa donc ça dit ba pesa ba so ba député ya caméra bolongo la caméra OK longo la caméra to kotisa ba vrai député ba vrai mandataire to kotisa ba vrai ministre parce que ba onyoso ba le kaka ba so kumisa ba so ko adorer non ba dora motote ba dora nzambe yango na so ko loba sikasiko ya le chef de l'état zali propriété privée ya motote aza ya motote aza pona bato tout soka sali makambo bien asali la biso peuple eza inutile muto le kawa akumisa mokonza mboka pendant que ba œuvre na eza national aza pona kasongolo pakalate. Un leader est là pour tout le monde. So boni batu kamo bo ba toke kumisa leader na biso sika za faux leader. Leader ba kumisa ke pa batu nyonso. Même na kati opposition. So ki batu mo ba biso to za tete leader za pour la batu nyonso. C'est là où je comprends. Même l'opposition baza kati distraction. Très bien. Ça veut dire que ba député ou bien ba nani ceux qui ba kiro kaba ba tie caméra et ça pour intérêt. Oui, et ça pour intérêt te. Bazaba bandoki so moni la mutu nyoso tout allié même na église ayo pesa don même ni caméra non to landa moko wa uchokunda voisin na ye asombi cercueil mais azo ko obliger ba wei bo témoigner oui azo témoigner papa social asombi biso cercueil oh il y a pas longtemps même pas un mois passé papa na uchokufa. Mais est-ce que cette famille n'a pas témoigné que aux papa social parce que qui papa na yo? Au fait, ils ont révolté opération Tobo distraction et ça contre bateau on va utiliser la caméra pour la valeur na bango pour na ko sala acte moko boy il faut m'aider ça qui ça valeur est bon raté valeur est bon raté on va bâtir valeur. Il y a un moni bango bazo gérer biso et là il y a valeur ba pesi. Mais ça fait partie de la visibilité so mutasali moi. Non, visibilité. C'est la promotion de soi. Toi la maison ça la rappelle donc. Tu vois les affaires. C'est là, on a une famille so biso de toi famille na bango te. Tous ça binemi na bango c'est ça. Voilà pourquoi ba traquer biso. Le quoi biso toi binemi na bango. Comme ma caméra te on a une famille na yo. Mon cher ami non. Parlement et ça âme. Parlement de force la République tellement que non basal sibiso basé et belé tellement que basal sibiso aventure et belé voilà pourquoi ngai naza ko lobango avec objectivité que non bati pour wana baza pour intérêt na bisoté soko moni mutu aye ko kabane abandi ko seka après lisusu ajoute caméra comme il ko filmer ce type là ne nous aime pas. C'est pas utiliser biso comme ba marche pied na bango ba utiliser biso pour la propre intérêt na bango yango ngana demi révolution opération toboli distraction même la biso toboyi yango yango mon économie mboka eza ko dinda tout ça la bateau et tout ça la lac eza le plus poissonné donc on va produire mbisité tout ça des richesses la biso maï tout ça bibalé mais tout ça qu'on produit maïté pourquoi tout ça mais la maï ya ba canadien maï ya ba indien tout mais la biso moko tout ça une capacité totale masangani no ya biso moko to produisaka o l'état et moi produisa pendant que la quasi majorité ba population ba consommateur ba bien. L'État est capable. Nous sommes consommateurs et ça expatriés. Très bien. Distraction, selon John Kabamba. Alors, service national, tout le monde va au Sababa. Ouais, exactement. Il y a ce qu'on est dans le lobby. Botala Moutou Yazalaki, Moutouma Bey. Dans peu de temps, Moutasali 3 mois pas ma formation, tout le monde produit. Il y en a tout d'abord intellectuel, tout le monde a produit la minoka.
produit à intellectuel parce que on a beau film na kino tout obi toujours vivre en insécurité toujours bon ba le moli bato bazo faire vivre bino na insécurité ba comme ce utile ba produit ce que bino ba intellectuel au boza la carte à gouvernement au boza la carte à parlement au boza la carte à entreprise qu'est-ce que vous avez produit ces gens là ba sali 3 mois ya pamba ba sali masango lelo ba sali ba bon lelo bazo sa ba pêche si vous avez ba intellectuel na biso bazo sa nini yango nde na obi efficacité maillère général major Kasongo Kabwik eza 4 fois plus que ba professeur na biso parce que ba prof batangisi biso ba tutu ba gérer biso ba bimi na ba université ba produit nini ba produit net zéro vraiment ba même ba université nyonso wana ba pesa ngata général major Kasongo Kabwik apesa biso ka cours ya formation ba sala bilanga neni ya osala autoprise en charge personnel parce que lelo ba yokoli même na kotonga c'est ce que nous voulons c'est parce que c'est loko biso ba congolais toi na ngopose toi la pose distraction tête de kolangai lelo yo osalaki piéton osotemba moko mina mutuka $53,000 okomi osotonga partout banda koza kotelema mais pendant que biso ndeto sali poko maona biso toka babola mais bolaka ki biso toba homme du peuple toko bundela bino toko salabo ozaki locataire osomi lopango biso to gagneni on a non là ta chemise à minene okomi na chemise à taille qu'est-ce que nous avons gagné ozalaki a comme voyager qu'est-ce que nous avons gagné alors yango siko biso to ba population ba mekaki kolia bino moral lokwa mobala aliaka mwasi moral azobisa mondenge yo sawana na kosalelo bona osalelo mobali moko tabisa mwasi so sali mabe na banda obeta yo tango zo lingaye alobaka c'est ce que bango pe balobaki babaki to toko salela bino oh baki ko sala mama bumuna bango aujourd'hui to sur résultat mabe alors pour tous un résultat ya bien population va flatter lisusu te population va kabela te parce que loko ba kabelo eza ba yibino mais ce ko ba ye ko pesa ba miette na miette ngona baza ko senga yo lisusu o témoigner lisusu alors est-ce que to ko sala témoignage eloko bongo to ko di jamais ko sala témoignage à bongo voilà pourquoi nga John Kabamba na o senga bino tout place boza dans 5 millions te na sengi bino ngote mais na sengi yo kaso mutakabeli yo ko témoigner te ko la caméra te ko sala la famille na yo lobi to silesi te zela yo lobi ke a refilmer moi na été a refilmer la famille été bon likangu na été on appelle ça ka filmer merci beaucoup wana aza famille na été merci beaucoup c'est le problème na moni Argentine mobila kitia wa ke so la maman mobo nguba a filmer ngo Argentine so lia nguba Argentine mobila tango lia kala ba market la baristo minene pour un filmaté distraction. Très bien. Merci beaucoup John. On a fini. Tu comprends l'opération Toboui distraction. 30 secondes pour nous conclure Nyon Solobia. 30 secondes et la éveil. Nous avons éveillé population bino Nyon surtout place au Bozali. Délivrance ya mboko eko ute pas la biso et ute pas ba étranger. Pour mboko ebo ngaka so biso to décider. Comment kufa kaso biso to décider ki mboka kufi so to décider to bongisa mboka na ba revendication et ça la carte constitution to zangi mai to bimi libanda to zangi courant to bimi libanda bolanda ba politicien chaque politicien akimaka derrière intérêt na ye yo ka déjà nani politicien ya ngambu ya opposition a critiquer patron naie parce que ça li mabe a critiquer voilà pourquoi nazar lobake non ino boza lokwa ba militante bolongola ba sapa ba parti politique ba drapeau ba parti politique tolata drapeau ya mboka patriotisme et le militantisme mboka oyo ko bonga na militantisme te mais na patriotisme ya on azo senga bino nyos ozala kati ya parti politique somolo pakala bima ko kufela pour la parti politique te et belé beaucoup fi pour la parti politique qu'est-ce que vous avez gagné alors to kufa pour la mboka to la mboka na biso parce que ça soni ya romona monnaie na biso et ça en dessous de la moyenne face à ba monnaie étrangère langue na biso et ça en dessous de la moyenne mboka na biso peuple na biso ba université ba hôpital na biso ba bino na biso nyonso et ça
en dessous de la moyenne. Alors tu relever na nous défi. Merci beaucoup. Tu kumisa kasu ba individu te, tu kumisa ba valeur na ba qualité en boka la biso. Yango nde osa la force na biso à lobby. Reposant biso libanda. Abimiso tele no ganjo ganja pe ya koti na mutuka climatisé. A démarrer à Kei. Ndeko na wana distraction te. Distraction. Merci beaucoup John Kabamba d'être passé. Et ça nous va bien, te comprendre bien. Bah, message est belé, moi j'attends faute de temps, je dois terminer. Merci d'être venu. Et Zambala Sougate, Toya et Sousoupo, tout ça l'évaluation, il y a opération. Distraction. Merci parce que vous avez soutenu Makasi Gimputu, maestro, vous avez soutenu. Je crois que Canal Kin, ils ont accompagné Lito Nazao Sala, Nemo Pena Osenga Bandeko, accompagné Lit. Ils ont coupé sa ngambote, l'ogote. So ba filmer au calongo la caméra. Merci beaucoup, John Kabamba. Alors, on termine le mercredi 1er décembre 2021, la veillée mortuaire, salle Maman Mouilou, et le jeudi 2 décembre, enterrement à la cimetière de Kinko. Les obsèques de papa Omwele Tibitbi Justin de la part de Freddy Takidi. Merci. Numéro rapidement alors. Plus 243 Sobongo John Kabamba 081 24 82 861 plus 243 081 24 82 861 pour te soutenir opération Toboy distraction parce que nous lançons le 17 décembre. Le 17 décembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que la paix règne dans